Bonjour les abonnés de Vision Plus Télévision. Bonjour, bonsoir. Ngawa bino la bellissime la queen. Na zongi lisusu na actualité ya lelo lobi na ibisaki bino tokosolola théâtre lelo na zongi na yambeli bino en direct de Paris na kosolola na Mimi Kabongo. Mimi Kabongo, bonjour. Bonjour la patronne de la Binanga de mon cœur. Bonne santé. Dieu fait grâce, nous avons battu la mienne sur les bien. Kitoko makasi. Mimi Kabongo, en tout cas, touti komona bino boyaki na production oyo boyaki kosala toseka boyaki spectacle na bino liboso na moni bosalaki yango le 28 non? Oui, bosalaki na la place, la méga place, en collaboration avec Mani Production et faire gagner la merveille Féfé. Et pourquoi pas de robot sanaté, de robot sanaté, de bengaki le number one, sous les kaoka par Zouzou, papa porte bonheur, papa ya monté mamalam. Ok. Sikoyo. Bosilisi yango, tozo mona vraiment te, boza na production mususu, kope sabiso programme à la production na bino mususu. Non, en fait, pour le moment, production de type ali nango, tous en Belgique, tous en Allemagne, tous en Lyon, tous en Lille, tous en Écosse, la vaninga mususu oyo bakendeki par rapport ya ba programme bazalai nango na ba le 30 juin pour na ba contrat auto signe ba tant que ba artiste ndenge bandeko bazozonga déjà mabi bazozonga déjà Mobik ici, présent phénomène, Vidé loin, puis Rondombasi, Modero, tout là. On s'y a bouqué là, notre metteur en scène, tellement bazozong et la biso. En tout cas, là, tous continuer pour avoir production en biso jusqu'au mois de septembre. Ok, wow. Nini siko esalaki ke ndenge boyaki na ba fiche to mona ki bino bozaki moi ebele par rapport ba oyo bo utaki na ko prester. Non, normalement, il fallait pas annuler un spectacle le 28 dans mes places. Mais non, moi, il y a la réalité, à billets, tout ça, dans une saison. Une saison, billets, ça a vraiment les colos et puis, des coupés, parce que là, il y a déjà un engagement, au Basalaï, par rapport à un sponsor, au Basalaï, pour qu'il y ait pour rejoindre Bisso, pour que nous ayons un contrat le 30 juin, au moment qu'il a presté le 28, le 29, Mobik ici, na président phénomène Esobé, bazwa qui paie pour na bango, bazonga qui na Kinshasa, pour bazala qui déjà na ba contrat na ba engagement oyo, ba signa qui esenga qui kaka bazonga na lombango na Kinshasa, pour répondre na ba engagement au bazala na obi ka contrat, ils ont pas contrat. Ceux qui déjà signé dans mon contrat que vous allez le connaître le premier, vous allez le deux. Il faut d'abord respecter le contrat. Il y a un moment où il va découvrir tous allez na bango te bande ko bazozonga la pisonne na ndo bango pour quelques personnes déjà quitté en Charles de Gaulle pour la région de Bisso pour continuer pour les arriver à spectacle na Bisso. Ok. Vraiment, naza sir ba abonné na biso Vision Plus bazo yokayo très bien ndenge uza ko répondre na ba mituna na biso. Na linga kina zonga mukie na oya yo moko pe en tant que actrice munene ya mboka na biso ndenge boyaka bongo bosali mois 2 mois 3 mois 4 mois pe bo et empêcha kabino bien na monde ya théâtre total ya moko mikolo yo Mimi azomona na te po boza na poto vraiment na mona ka bosala botuna te siko pona bino moko bobanga te ke ekoko sala bino peneti bozinda tondeni. Non, tu viens ça la musala ou les spectacles, même public au batala, biso bango yo basa. Ça veut dire qu'ils ont comprendre que ndenge tozo mona na te na théâtre ezo leka. Tout ça fait pour tozo ça na bango théâtre en live. Auto spectacle. Ça veut dire bako baye bisoté, bako lemba bisoté baye piqué. Tant aussi ça musala na biso auto za na mo awa. Ils ont kuna Kinshasa pour na continuer ou eza ba théâtre na biso auto ça la par épisode. Ça veut dire Motonio surtout à Ebika qui na ministre Mimika pour mon anaté Aïda Kabila ça zone mon anaté Mabidi zo mon anaté et ngazo mon anaté Jérémie zo mon anaté et ça pourquoi ba yo ça le spectacle ceux qui va six spectacle na bango ba kozonga na mboka wa Kinshasa pour na ko se pensa bango na ba itando ike
Ok, c'est bon, na sepeli na réponse na yo. Mimika Bongo na lingaki na tuna lisusu. Mimika Bongo ba film mingi oyo e komo kote la biso mikolo oyo en direct ya Kinshasa. Tozo mona yo mingi ozo tourner na SB na les abakouk de SB. Mais na ba chaîne mususu na meka ipe ko tala yo na epa ya dinana. Mais na ba groupe mususu ozali vraiment te tokoko loba eza pona nini ba bengi yo te na ba casting ou bien yo opesa position. Non, Bella Dinganga, en fait, moi je parle toujours dans la claire. Ce sont mes soeurs. Baza bandeko ngai, famille na ngai, makambutu ok. Ça veut dire na koko kabona na mutu te. Neti avant na ya kutu boye, dina na la douce abenga nga ifali na tourner film. Et tikalenga déjà 2 jours ya bozonga. Bomona nga na tona ba mimika bien. On a la tourna partout. Ngai famille bota izanda kunanga. Ngana eyandwa na famille bota. Naza eyandwa na lizabaku. Naza eyandwa pa dina. Naza eyandwa epa ida. Naza eyandwa pa mimika be ya papa ko tout. En tout cas ngai ezalaka musala. Ezalaka musala ngai msuna na ba intimité na ba patron na ba chaîne oyeba te. Na oya tena lo baké na ndinga mutu o mingi koleka mutu. Ce sont les flatteurs les mutu basala mambwana. Nga déjà na vie na normal na kokana na ko flatter. Na kokana na ba mbebele belete. Ça veut dire bisika o ba considérer nga bisika o nga noke. Bisika o ba considérer nga te moyena kende exact. Ceux qui n'a eu appel ba benga na ki ko tourner na obo ya pourquoi. Tonton Blessa ninga benga na lisa baku na kindala soka benga na SB na ki tourner. Vous comprenez que non ça musala na nga o esa na nga o non na nga le doit ici licence dans bon ra ya mbabo. Mais dis-moi tu pas la polémique on a inutile on n'aime pas. Ngana ngana ko za la flatter de mututé. Dans le département de mututé. Ça veut dire ya okumisa ngo pour mutuwa c'est faire non. On est d'habitude dans la moi je parle travailler là où on me considère. Bisika o ba considérer nga bisika o non. Bisika o ba considérer nga te siko non kenendeni. Obengi nga ite eloko moko te siko non sana ndeti ndeni. Oui, en tout cas, Mimika Bongo, naza sir boyoki oyo ya lobby, aza na epo na batu nyonso, aza actrice oyo. Ngai na même chaîne ya mbanda na nga so asali YouTube mbanda mimi omona makolo ngi ko samusa. O Léon azu mo cinéma ba sali chaîne YouTube ngana ko so ga mbongo na nga. Oui. Na zimbo na na chaîne post na sombi bijou na sombi mo ila mana na mo vanité na chaîne na apu pia. Nana alaka ba flatter te oyebi ke na on peut ça la likambu boy pas mutu boy na simo baloli ona yeba kite non moi je pas ça ngai na yeba ona on peut sala ça veut dire neto kendo sala musala beso ba bengo o tu na kare machine eza na chaîne ngani za somo pakala oyebi ça veut dire on peut sala musala na bontabate. Dinganga, si je réponds à cette question pour les camarades, on n'a jamais beaucoup pour répondre. Parce que la question qu'on a répondu, ce sont les corbeaux et les renards, pas flatter. Oui. Si on a répondu, on a pour les masques, on a beaucoup échappé à monter. Moi, je parle là où on me considère. Si tu me considères pas, en tout cas, laisse tomber, je ne parle pas. Oui. En tout cas, ngamo camarade na ona bien que o linga polémique te yango mona appel ata polémique ata koti na kombo na yo to lukaka to yamba yo te poto yebi déjà que oyaka te poto yebi o bien oza oui oza actrice moko yebi valeur na yo o mi pesa respect wana banda o banda musala na yo en tout cas koko mamukala ya mutu te wa vraiment na olobe attaque camarade na yo ne na yebeli yo koko mamukala ya mutu te mais ozo o lingara que place bazo considérer yo yango ndeza important so ba bengi yo oko ya famille bota pe ba abonné na biso famille bota place boza naza sirbo yoki réponse ya Mimika Bongo. Ok, Mimika Bongo, nangana tuna motuna mususu, nengo lobi, nenge boza, ma bonne santé ya ma bidito to mona kana ba réseaux sociaux mais na ko préférer na tuna ngo pa na yo po yo ozalaka na ye ozana ye. Ngai na loba mambo batute oye. Ngai loba mambo batute. Ngai loba beaucoup plus mambo nanga. Ok. Bonga monde na be na CV kuba. Ne na be na ba rendez-vous na ba film bato yesi na nga. Ça veut dire je suis concentré na programme JS c'est pas Jérémy Chabani, na programme déjà pas Cardozo.
na 2 jours et pas quart de jour ngando officiel naza déjà na jour moko et pas papa lopango ça veut dire naza déjà na ba programme na Canal Congo na ba programme na déjà na programme na SB na programme na les Abaku ça veut dire naza et pas el DJ fongoli chaîne ya monétiser ngo marambutu naza déjà na ba programme ça veut dire na bandi bona lo balika mo. Ouais, donc comprendre yo. Mimika bongo mon ami. Oui, na rapporte parole comédien te. Na pas de na programme na raisonner ya sikanini na omemela bango na ile bango formule ya hiver. Tu bona na été, faut na memela bango tout formule ya été. Ça veut dire nga focus boulot. Na ba programme GSC c'est là 2 jours, quart de jour c'est là 2 jours. Les Abakou baoze langa 2 jours, SB baoze langa, Canal Congo, n'a déjà dans le programme, ça veut dire venir parler des gens, moi je ne parle pas. En tout cas, désolé ma chérie, moi je ne parle pas. Non, problème t'es. On a un problème avec ex, on a géré, on a Tikolo babou. Ex, on a 145, auto babenga, ya poto babenga, Allemagne benga. Pardon, Mikolo, tu merci, na excellence, sur les Kaouka par surtout papa porte bonheur. Papa ya moté ma malam. Oui. Merci beaucoup à Aigle Farid Poupa, merci à Fefe, merci à Chikitemi. Pourquoi pas Cyprien Anzolo? Donc on peut ça merci. OK. On peut ça merci. On a un programme et belé là je ne parle pas des gens. Et maman va tout dire. On maîtrise à dire. Quand on a ex non lugana ba créer record on ko kakela. Ba ex on peut makambo. Maman va tout dire. Mutaleki ngaba ex. Batelaka kimia poso la ni mama ba ex wana esala be bien te batika mo le ko ta Léon et mon titulaire à poste ça on pétara net. OK Mimika Bongo lobi ka momoko ya acteur na biso LGB o afungoli chaîne YouTube na lingai na tuna Mimika Bongo komba munene pe Mimika Bongo pourquoi pas yo pe o sala chaîne. Non, ça la regarde des camouflés pour baninga basali non. Oh Aïda Capilas a commis un range européen na kina que sous range européen non. Là on appelle ça Aïda Ramouté Mamabe. Ça la dit comme na tango. Na tango na ngo. Pourquoi pas bela dinga comme na tango. Na yo ki la bango ma surtout ndeti mwana Aïda soit bengi bino na tournage dépense à ça là. Non ko kana pati. Non ko kana pati exacte que pour baninga basali ba chaîne YouTube basala non na combo bien sûr. Est-ce que 3 points d'impression. Voilà na on ba basali na ko kana on basinga pe funa ça. Na ko kana OK. En tout cas toyoki Kabongo. So na lina sa film na bengo kama na la patona tina mbongo na sa elo film ko tina mbongo na sa elo bagay. Tina mbongo non pour le moment na besoin te. Pour le moment, on a besoin de sagesse, d'intelligence, de remboursement, de spectacle. Comment est-ce que nous avons dit aller à l'Ibaya hier, mon copain, women show, tant, aller en raisonner des gens. La télé m'a fait public, moi, 500 personnes, il y a un moko. Bayelinga moko, bayelinga mokute. Le spectacle, il y a Mimika Bongo et ses amis. Ça veut dire Mimi dans la tête affiche. Madame, non, réseau, il y a Hollywood. Raisonnement peut-être que au moins on va prendre les baloba qui non. OK en tout cas nzamba ocha loboko pour déjà au sola kitoko simba na nyoso yo lobi oza ko raisonner osa bana ngai ozinga la ebita ke na linga mambo te ti o enregistrer ngala sans j'étais sage sans j'étais sage je savais pas que tu m'enregistres somme ma chérie batu balobi batu balobi yango yo copine yango ya yo depuis 2010 yango kozalaka koganga. Je salue aussi Pisha Kimo, manager ya Mabidi. On a besoin mona Mabidi, abeli manager ya Pisha. Yebisa Pisha ayamba telefone mpona obenga azolinga oyambanga te ayamba telefone yebisa sila macha na se. Na sepeli Mimika Bongo toskomi na biso na suka émission pesa bambote no ba dédicace na yo na batu na yo et puis merci beaucoup à notre papa sous les Kaouka par Zouzou ngana obenge mikolo papa porte bonheur o bachaka chichi papa porte bonheur papa pesa esengo na mitema ya batu
et pourquoi pas à faire gagner la merveille, et pourquoi pas à Mani Production, notre producteur, et à mon vieux Cyprien Anzolo, à Ishiki Tengue, Manu Lubaki, et pourquoi pas à ma famille. Joyeux anniversaire à ma fille chérie Patricia Kabongo, à tout fêter anniversaire, à sa mission, licence, madame tout, ok, les bisous déjà anniversaire, et à moi, et à ma collègue Nanganyoso, Aïda Kapilas, Jérémy Chabani, Mabidi, Phénomène, grand Siapouké Boukila, on a l'ambassadeur au Botombo la Pendele à Lukumu ya Congo. Merci beaucoup à Vie de Loin, merci beaucoup à Chabani, merci beaucoup à Kela Yangani et Yenga, bon séjour en Allemagne, pas maman, pas maman, à tout on l'attend et pas maman. Tout le monde y a vraiment souffrir dans Mboka. Et pourquoi pas à Golf Kizola, merci beaucoup Yaya Atika Ravale qui n'a été toujours à manger et à boire, et pas Golf Kizola, on a ce Golingolia qui t'a connu par ailleurs sur Golf Kizola, Kizola na 5 toins, on a la poissonnerie. Au lien qui tourne Marambutu. Ok. Et merci beaucoup à ma famille, merci beaucoup à ma partenaire, au Bati Karangaïte, merci beaucoup à Nana Takaza, la patronne, Yaya, la patronne, tout. Pour ma polo, le pont, moins cher, mais $350. Aux gens ma belé non locataire ya Mubange azalagate koma kolo lupango et pas Nana Takaza et c'est ça. Et pourquoi pas la comédien sur la diaspora pour ne pas citer les noms. Et merci beaucoup à mon vieux qui me reste Stone quoi vita, et pourquoi pas Aya Bruno Lubika Mbongo ya propre na zongi lisusu na mbangu na Kishasa pona silisa na bosanité wa ngai mama Blondine Ngonda 4e rue na parquet wana soko tumbolinga en tout cas convocation ya parquet eye na bino mingi en tout cas to mona ni basinga marge na kimara yeme elo beza azwinga. C'est bon, merci beaucoup Mimika Bongo. Merci beaucoup à toi, Bella Dinganga, la patronne, camarade Nanga ya Tonga, Banoti Nanga Zara déjà ya Tonga, Banoti Nanga Chiem, Akabela Nanga Sat Moro ya Versas, na Beti Pui Nango Bandana na Bomba Sat. Merci beaucoup Mimika Bongo, la reconnaissance. Problème, t'es na Obenga, ouais, on me connaît Silisa. Bye bye. Non, comme ça, message, puis ça, il y a comme c'est un message, il y a des ça, il y a des gens qui ont raté, ni nango kaka. Ake, bapo, soka sakani na omate minya. Mama, tato matsaye. Soka beki na onamo na omatsaye. Bisous, babone vision plus. Bye bye. Ok, la famille. Touti kosilisa na Mimika Bongo na biso oyo abeteli biso mwal apesi ba programme na bango ndenge bayaki ndenge bazo usala na oyo nyonso komela bango tokozwa toujours ba programme na bango to continuer toujours komona bango. Mimika Bongo azana problème ya famille botate. Soki bomoni ye aye tournage à famille bota seke babengi ye soki babengi ye te akoya te eza na ba chaîne nyonso ezala bongo tango basala casting bango nde bayebaka nani il faut totia na filme oyo. Bon tokomi na biso pe na suka émission na pesi bambote na ngai na Nana Lukoji na pesi mbote na ngai na Pichukanga na Lyon, mon yaya, Pichukanga na pesi mbote na Maître Sodolo, Matete Bomoko, Club Judo, Seka Imama, na pesi mbote na Maître Serge Lukemba, Maître Serge Lukemba yango wana bambote na yo, na pesi mbote na Blaise Malanda, na pesi mbote na Titi la Source, Mama Pasteur Achaka Luboko, na pesi mbote na Mama Elisa Pedro, na pesi mbote na Mama Abe, Mama Abe yazala mingi mutu ya SB Mama Abe na pesi ba bisou na pesi mbote nanga mususu na babone ya Vision Plus télévision ba oyo bayaka kochaka ba commentaire wana na sepelaka na bino makasi boya ka bochaka ba commentaire bo liker bo partager et salaka bien. Merci beaucoup to monani na émission ya Sima. Bye bye.